Pasteur Mukuna, Pasteur Kangenza. Tala likambo sali ba parlement nyonso bukani tokomi to sangani awa biso nyonso. Sikoyo l'homme le plus aimé en Nzambe azokota. Oya sangisi siko ba parlement nyonso komi sans formule. Zo sikoyo. IDPS viva! IDPS viva! Fachi au pouvoir viva! 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 Tshisekedi super national, Félix président de la République, le peuple est d'abord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Yaya Nazo Bandinfo, Lobby Moutakabila Benga na téléphone abi félicitations. Aza wataza kuna na bateli kombo na yepo lobby petit langa naza Congo mais musala o bozo sala en tout cas bozo chabiso singana ki na kingo IDPS viva viva papa nanga na ebisa yo fanda na yo match komi chito botika ya Roger Lumbala tula mwisi yasa mutabanda ko finga Fachi Buriki Roger Lumbala oya lobaki moi j'ai servi le père et je ne servirai pas les fils. IDPS viva le lot tozo yebisa batu situation o tozo vivre na Congo lelo ça profite au peuple congolais tout nanga pona nini pour FCC bazuli dusu ya koleka yango facha lo bitoza la bo nana yebiso ka le 24 ba ko dissoudre assemblée après biloko pe ya likoleza mais et permettre quand Mukonzamboka a maintenant pouvoir aux constitution et PCA. Il y a qu'à prendre maintenant des candidats. Donc on a le 2 février Ilunga Kambalongwana. Document signé par Félix Antoine Tshisekedi. Donc on ne pas présent Sénat na sepeli nanga la yo. Kende kuna. IDPS FIFA. Yango ne ba grande décision. Yango bomoni Mukonzamboka kangina emuno. Sakana na yo tata lelo na ngana ebisa yo betana no mabo Corneille Nanga a promulgaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo élu président de la République lelo le 10 janvier 2019 IDPS FIFA lelo le londe mukolo milimu wa Congo et yo kaka ke Fachi mukonzi yambo yamboka mbule bola kate bongo le bolite Fachi be autorité morale IDPS FIFA yaya natuna kiyo motocycliste China Rambo yo azwaki masasi asalaki accident wapi ndenge général Irani akufi ndenge ye parcours bayebisa China Rambo keba o baba yako kangaye Félix libéré ako kangaye wapi tika ya salana ya koma na ye we bomona ke suna moto IDPS FIFA omona ki OK peuple congolais na oyebisa yo to veye babundisaka eloko ya malamu yo mutozo soutenir makamamboka lelo tango solo bake balkanisation Rwanda zo menacer Congo ngape congolais na d'accord IDPS viva mais tala ba congolais o nyoso bazolanda ba leader o ba la bukonzi na 2023 bazaba na Moïse Katumbi nationalité na eni Jean-Pierre Bemba nationalité na eni Martin Fayulu nationalité na eni Joseph Kabila nationalité na eni siko zo finga Rwanda na ni IDPS viva tangu musita o batoke ndeko bunda bongo bawo basana kati musala na bango ni mais bango nyonso basali bloc contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo IDPS viva Fachi au pouvoir viva yaya tokolala te na kokabola pouvoir na INCT INC za koko ya IDPS tata ya INC PPRD yango te sikoyo kindoki nini oyo nga na kopia koko na nga esika na zo lacrymogène bomona kamere tokota na prison bomona membre moko ya INC tata eloko nini bapia kadoko
Yebisa mama wana toboyi na biso makambu na ye. Ndenge gouvernement pekisi frère Mataba la pa kufeli basi misatu. Yepe ba pekisa ye po balimba la misa. Misatu. Il dépasse FIFA. Il dépasse FIFA. Toboyi président Nigeria ya koyibela biso première dame. Alongwa o babala ye na Nigeria toboyi. Yango tokofa na biso na mamade. Toboyi. O président na biso mwasi na ya divorce komi na ye président première dame na Botswana. Te soni wana tolingi yango te. Yango toyebise mama batelaki Kimia. Posoko meki toko telemisa Jibempia. Diana. Salvatore de la patria. Banda okenda vie succès ma. Mata. Peuple congolais soutenant Fachi. Na oyebisa yo vérité. C'est notre frère. Lelo FCC langage échange. Lelo Lamuka langage échange. Vérité de signe na ma. Namai. Tata, batela na yo kimia, ngana la kasi na Félix. Lelo na réseaux sociaux, yoga lukuta. Yango na bandeko nanga diaspora, ochaka litoi na yo na makambu nyonso pona nini. Oyo kite Félix atekeli Kagame, Nord Kivu na Sud Kivu. Félix Wapi. Bokego bimisa meseleyon. Oh, ancien mari, ya Maman Denise na Fachi ba nekara 7 ans. 7 ans kutumuke, cha 30 ans. Cha 30 ans, Tondi Mayo, il dépasse FIFA. Peuple congolais, nazoye bisayo to soutenir. Pouvoir eza ya mutute eza ya peuple congolais. Pouvoir eza ya nzambe. Makelele nyoso zomo nezo salama, eza haine et a jalousie. Le loyo batu bamonaka Félix mabe azobatela Kabila. Abatela yewa Nazan interview à Martin Fayulu awa yo sanango. Na nango na vidéo alobi Kabila c'est un citoyen congolais. Botika ye na Congo ako circuler librement. Ako fanda na makambu na ye lokola citoyen congolais nyo. Le lozo tambola ya Fachi na katini. Le loyo tangu directeur ya cabinet ke mariage. Oyebi na biso batu mwindu. Soki mutabengi na mariage na ye, c'est koza mutu na ye ya mute. Mais wana peuple congolais lobi angote. Wana peuple congolais tcheli yango makelele te. Oyo peuple congolais zo tchela makelele zambote ya pa. Pour mon mutema mabe, oyo congolais zo vivre nango na ka. Il dépasse FIFA. Na yebisaki cardinal Ambongo, biso toza idepes. Yo zamupe. Sogomoni kope zo simba te yaga na tongo to pesa yo micro. Po eloko yo zo lukati lelo toyebite. Lelo otengu peuple congolais zo lo ba Rwanda occupé biso. Mais bolanda Jean-Pierre Bemba asala coalition na Museveni Kaguta Uganda. Kwa bo ma peuple congolais ne quoi? Peuple congolais loba? Il dépasse FIFA. Mais le Lombongo azoluke la Jean-Pierre Bemba boulot. Le Lombongo azoluke la Fayulu. Mais Fayulu c'est un grand sorcier. Président Eli yé. Député Eli du peuple Aboutou yé. Opposant historique yé. Yango nazoko interpeller famille. Yakoko nanga Patrice Emery Lumumba. Botele me la Martin Fayulu na date le 17 janvier. Alinga profaner esprit. Ya Patrice Emery Lumumba. Totelement que le 30 juin passé. Pourquoi Martin alandaka badate c'est ça là namboka poya lukaba marche na ye. Martin badate c'est belé fenanga. Lukata le 5 février. Ata le 3 mars Luka tika le 17 janvier. Kopi na yo betidia ndenge bakiti ba mobiliser marche na yo pour la sabatukoza popi. Fachazo zongi saba petit chic. Mazo trier nanya zanani. Nanya zanani. Il dépasse FIFA. Peuple congolais batela na yo kimia. Kobanga na yo FCCT. FCC bakomi ko sambela na kingakati. Mais toyebisi bango prière wana nzamba koyoka yango. Babi mabasenga il dépasse pas. Babi mabasenga peuple congolais pas. Yango boyoki na pupula ki mutu wana ya lamuka na bosolo. Oh moyen
tolo bezate tala kaka président zo voyager puis na mboka nanga na est bato ba okufa alors yoko souhaiter nga bonne année pour nani nga bitata ce bon le kaka na plateau ya TV bozala kapé mayele est-ce que bonne année eza na nini bonne année c'est un souhait à futur yane o yoko zonga nanu boye na zongisi na taliye ngana tuniye makambo yobemba sala na Équateur bolobaka ngo wana boyoka soni. Ah, est-ce que Napolagi match wana il dépasse FIFA tata na redressé ye na souke mission linga tombo la fois na yebisi batelaki makofi ya libumozu yango ba niko lobisa yo. Peuple congolais, soutenons Félix. Mobilisons-nous, soutenons Fachi, c'est notre frère. Naoye Bisayo, vérité. Que perdre Fachi, Congo, et que Zalisou et Zalelote. Parfois, génération, nous sommes au Koufa. Pour Nanini Bao, nous sommes à Télémissimi, tout, l'étranger. Bapaya, Katumbi Tata, juif, naturalisé italien. Maman Zambienne. Kamere binomo bomonaki. Fayoulou Tilelo, sorcier, même cousin, même ami d'enfance toye ba été. Il dépasse FIFA. Peuple congolais to batela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To batela tondi ma situation yo. Lelo to ale 10 to train na 2 semaines. Maboko likolo na lo sambo, nzamba batela Congo, nzamba batela chef de l'état. Toye ba comment to ko évoluer. Tangu to ko koma pouvoir eza na maboko na ye, pouvoir eza na mapeka na ye. Oyo nyonso bato bazoloba wana eza pamba tata. Nazoloba na yo soko moni loko bazobundisa. Kende nango na miso molimo bibo bazobundisa ye pona ni. Yango moni lobi na tunaki bato na mission. Nani ayebi kombo ya Kabila? Me boloba yango te pona nini. Muningane ya classe bomona ye. Place atanga boloba. Mais le Félix a commis objet. Il y a Congolais qui sont là-bas. Et le quoi coca koloba na Kabila te. Moussa confirma biso James Kabaré, c'est mon cousin. Papa Tshisekedi a lobi songi saba Rwandais ba na simana yo. Futa bangombo no bakende Moussa bi c'est son frère. Lelo ya Félix Ezawa. Il dépasse FIFA. Na répondre papa Honoré Ngwanda Sud-Soudanais. Na répondre ye. Na lobi papa Honoré parmi ma première marche à IDPS na 86. Batinda kayo ya ko piquer papa Tshisekedi virus à sida na mutu. Makile zotangaye. Batinda kayo oya oche virus à sida. Papa Honoré Ngwanda général Bisengimana oh le lolo sa bareno na Montfleury. Nabo officier rwandais. Azalaka lieutenant chargé renseignement et pas général Baramoto. Yo zalaka chargé numéro 1 ya Zaïre ya Mobutu. Oyebaka Bisengimana to oyebaka te. Le vieux maréchal Mobutu, son directeur de cabinet, un Rwandais Bisengimana. Le vieux maréchal Mobutu bana suka oya tiki na fina ye bano ya botina mwasa biarimana. Il dépasse FIFA. Le loba Rwandais batuna kakora biarimane kenda wapi. Mobutu kenda nango wa. Le lo ya Fatina kati nini. Il dépasse FIFA. Peuple congolais. Boyamba Joseph Kabila na mboko bokosa. Baza ajimoko na Georges Bushiji. Mokile komi abana 71. Tolanda yangote. Boloba presa ba jeune akosunga biso ba jeune banda bake. Banani bakufi mingi. Lelo ya Kabila na kati ya Fachi na kati ni. Oh lelo kuluso lelo peuple congolais amemisi Félix. Lelo yo ke ko critiquer Félix à sala alliance coalition na Kabila. Menga na otuna yo. Martin Faoul avec député moko yemoko. Soka salaki président, alingaka diriger mboko ndingini. Il dépasse FIFA. Yemoko député. Parti à secrétaire général ayebanate loko a Sejo Kise Kabuya Chilumba. Ayebanate. Yemoko. Le lo soka bimaka président, alingaka diriger mboko ndengeni. Botuna bilan na 10 ans l'assemblée mukoni bomona Martin Faoul na tribune a oloba. Il dépasse FIFA. Le peuple congolais oso sacrifiés nationaux de Konayo au profit. Il y a des nationalités douteuses. Nde Yosolanda. Fayoulou c'est qui?
Bemba Bemba seki muta ko prendre soin ya famille na yete wazola dia wazola yukuta biloka tata nyoso na libu wazola dia wazola yukuta. Il dépasse FIFA. Pour la poser aux questions, nana quoi il se phénomène. Nana quoi ça sibe saï. Nana teka chebe. Bongo le Congo ça nango ni. Il dépasse FIFA. Est-ce que le peuple congolais ose comprendre mboka na yoto ose comprendre te. Batela fachi papa. Tika muto azo finga na ye. Tika muto azo loba na ye. Na suka ya film a Yesu. Bible lobby, un officier romain, attelé sur la croix, certainement cet homme était le fils de Dieu. Oh, c'était Jatar le Seigneur sur la croix. Il dépasse FIFA. Tikaba finga yaya. Tikaba finga yeba loba zoba wana. Atangate. Mais 80% communauté congolaise n'a pas de mikanda pour naïde. Mais tant que baswa kango ba yebaka kimuluba papa tienité lelo kimuluba ya faché yebani kwa komi mukonzi yambo mais est-ce que boyebaka prophétie na mboko to na 4 langues nationaux mukongo zote mungala zote seilophone zote mais tikala kimuluba siko yebisanga milimo bakoke kopesa pouvoir epanani ba muluba les langues nationales. Ekokite. Il dépasse FIFA. Botuna Martin Fayoulou. Makambo sala na Genève. Oya tribla fachi. Le peuple congolais. Boye ba angote. Merci Parlement debout. Obo type Parlement debout ya la muka. C'est kokomi mukolo. Oboti bakoko ça sous n'importe qui. Yango solo moni bango pambola bango loba monoko. Tata malamu atika kabana nasi. Yango moni bo soutenaka bato kwa babiso na bashil. Musala ya kitoko yango batu balandaka. Bo bamba bango mabanga te bo finga bango te. Bolo ba merci na politique aide. Peuple congolais, soutenons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre frère, c'est notre sang. Tobate la ye, to simba ye. Eza blagite na tongo. Otala batata mikolo plus de responsable. Papa Zolanga bango. Otala batelemi bayo ko zo info. C'est que il dépasse. Eza machine à po. Peuple congolais, tobate la Congo na biso. Veillez. Au Monico Bandalelo contrôle pas chef de l'État. Na lo sambo na yo. Nzamba batela ye. Vertige koti aya. Zele koti na mwamba. Akeko sala nini na benge. Oyebi bengela. Esika bibundeli na bango eva. Esika Lorenzo amemaka Kabila biloko sala ngo ezamu. Tala biloko ezana ka. Kabila bite. Mambu maso. Shadari nyama kopola yo bimana yo ka. Siko facha beti bengela. Ti lelo information bimite yaya. Basololi nini. Azongi na embala moko mwa. FCC panique koti na ka. Siko baso bateto ko bimela wa. Bafanda kana kinga kati bo yaya nana befo. Bango moko kuna na kinga kati babenga ngana te. Bango moko babenga anga. Pasa ngabiwe abi awa tosaliao. Nini kara abi non bazo benge président mais yemo ka telemi aboyi makambo ya président ayebisi bango désormais banda lelo soto kutani photo bandaka na pri c'est que parlement de boko tia mfutuma tina kinga tina kinga kati ya prière ekoti. Il dépasse FIFA. Peuple congolais soutenons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre frère. Tokozala na yebo eti na 2023. Na 2023 to pesiye pouvoir plein. Bisonyo so ba député. Préparez un dossier. Bongi saka mutu. Parlement neza yabi. Yabiso. Atana lali pongi qui sont pour.
IDPS viva. Tosimbi pouvoir tina 2040. Après yango yemoka tikeli dofe kumba maso. Nkolo yo saya kata sainin. Bisonyo soliko. INC Kindo. FCC Kindo. Lamuka Kindo. Nzamba yambi IDPS tina likolo pa na ye na lo. Fachi be. IDPS viva. Peuple congolais to batela ye. Na loba na bino Félix Asakufa. Yango moni jour ba okunda papa Etienne. Babimisa na président lokwa Sassou. Makambo salama na kati boyebite. IDPS viva. Babimisa na président lokola Sasunge. Basala kindoki na ka. Siko makambo salama kuna bokoyeba. Posimba pouvoir a fachi kende na libulu na nse. Fongola selkei wana bimana ya. Bongo kutana na Chilombo na ka. Oya zo sala ne Etienne Tshisekedi wa. Fachi be. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.